Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Mbote na balandi nyonso ya magazine ya Kinshasa na biso na mkona lelo na ebike bozali ebele ya kolanda magazine KNB News na mkona lelo ngai pe na zeli na plaisir makasi wapi ya ko présenter yango na mkona lelo kasi na tombeli bino bolandi malamu. Le 7 septembre 1997, le 7 septembre 2023, Marichal Mobutu a kokisi 26 ans na se ya mabele. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé à la messe d'action de grâce Oyo et Salamaki na Notre-Dame. Bolanda, ba détail na reportage ya Faso Kirome. 26 ans après l'iwa ya Maréchal Mobutu Sese Seko kuna na Rabat na Maroc, messe monene et salemaki bongo pona ko honorer mémoire ya ancien président ya République ya Zaïre Mobutu Sese Seko Kukwendo Wazabanga et salemaki kuna na cathédrale Notre-Dame du Congo esika nini participation ya batu ya lolenge na lolenge bazalaki wana, surtout présence remarquable ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe ba membre ya gouvernement bazalaki wana na tina ya honorer mémoire ya ancien président ya République démocratique du Congo, président Joseph Mobutu. Officiant du jour à Yves Koko tangu abandaki kote azanga kite na co-exprimer reconnaissance na ye et pas ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na koloba ete présence na ye na messe yango ezali sine oyo ezali kolakisa chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali proche na population pe na bato nyonso tu na tango ya pasi pe na tango ya mawa. Kasi oyo esengeli koyeba lokola rappel chef de l'État tango akendeki na Équateur alakaki na population ete akosalela Mobutu sépulcre oyo ezali digne na rana ye lokola oyo basalela Patrice Emery Lumumba. Esengeli koyeba ete Mobutu Sese Seko akitaka Kinshasa pona Rabat na 1997 na tango oyo Afdel ebaki na kokota awa na République démocratique du Congo, kasi esika nini akendaki kokufela ya ba chrétien kuna na kati ya Rabat. Seni abandi kopesa duplicata ya carte d'électeur kasi mbutu wapi po bat bazali ebele. Bolanda ba détail na reportage oyo. Na opération oyo ya Seni esengelaki apesa ba duplicata ya ba carte électeur et pa ya ba congolais nyonso oyo babungisa ba carte tope bilonge mona na kalisusu te ba kombo ezalaka te e bandaki bongo mokolo ya jeudi kasi kotala etuluku ya batu oyo bazali kokitala ba centre pardon badi lokola kaka babandeli kopesa ba carte électeur mususu ezali kokamwa ko pesa soni makasi komona nombre ya batu oyo bayekaka po ba déclarer tozalisi ezali kozi ya qualité ya carte oyo ezalaki délivré na tango ya barollement nde ezalaka kitoko te yango bomoni etuluku ya batu oyo batondi liboso ya ba centre pona koluka ba carte d'électeur oyo ya malunga. Kasi Kinshasa pe lokola eleki partout tala désordre oyo wapi kowelela po moto alobinga na yaki avant kino sikoyo ndenge nini ya yesima akomi wana moto nyonso tu azali na posa ya kozala na carte électeur po a voter kalate awa maponami ezali kosalema na mois ya décembre oyo kaka esengeli moto nyonso tu azala notre carte na ye ezala ya malamu esengeli Seni tour oyo ndenge kaka bozali kopesa ba duplicata ebima na qualité ya malamu po moto te alela o bakomi kombo nanga mabe o ba chiffre ya ba numéro na ngai ezali komona na te tope elongi na ngai elimwe esengeli kosala musala kitoko po population nyonso tu ba sepela. Kinshasa eleki partout. Oui.
Ministre ya sport François Kabulo azali ko sensibiliser ba supporters nyonso pona mati ya Léopard na Soudan oyo ekozala mukolo ya samedi. Bolanda ba détail na reportage ya Faso Kirombi. Mesdames, Messieurs, chers amis sportifs, l'heure est arrivée pour effectuer un retour à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Ministre ya sport François Claude Kabulo mona Kabulo azali ko sensibiliser population nyonso tu ya République démocratique du Congo surtout mingi ba oyo bazali na Kinshasa pona koya ko participer na match oyo ezali match ya qualification entre République démocratique du Congo na Soudan oyo ekobetama na Stade des Martyrs na cadre éliminatoire ya CAN Côte d'Ivoire 2024 et sengeli na population nyonso tu koya polo yembo na encouragement nde epesaka lisusu makasi epai ya ba joueur ba avancer makasi pe ba avancer pour victoire to qualification ezala epai ya ba congolais esengeli na moto nyonso tu kokima mbango na Stade des Martyrs mokolo ya le 9 pona kokumisa ba Léopard na biso ya République démocratique du Congo. Petit Fachi oyo bana likunga bazali ko benga mikolo yo Jimmy Mukendi Chimanga akitaki kuna na mideda akendaki kosulula na base na ya mideda. Bolanda ba détail na reportage oyo. Fachi Jimmy Mukendi akitaki bongo na komini ya Mongafula kuna na quartier Mideda esika nini asololaki na population ya quartier Mideda babetaki masolo kitoko bino moko botala akei oyo population ya quartier Mideda bayambaki Petit Fachi poye azali mwana na bango. Yokaye tangu azoki maloba abetaki masolo dada ye na population na ye communication ezalaki kitoko bino moko boyoka Petit Fachi Jimmy Mukendi Chimanga ndenge azali kopesela na Kinshasa bayebinga parce que mutu nyonso ayebaka lingala facile o ayebaka CNL o ayebi KNB o ayebi na milieu ya media tosala makambo ebele na mboka oyo. Et puis, makambo yango emonana pe parce que journaliste quelque part azala rappel leader d'opinion, journaliste peut boye aider makambo changer. Et le bande ko tambola bien te na ki rôle nanga ki journaliste na zuna memi yango ba kondipe ba sali ba bongisi. Musala wanande etindi biso totala bisika nini o ebebaki. Et aujourd'hui bolinga te d'une manière ou d'une autre na ndenge makambo ezali ko kendeli. Bondi melanga nenge to baile koloba que makambu ezali ko kende na ko changer. Yangwana na sengi bino bobete la président de la République Fachi Beton Maboko. Na mboka oyo to mona bato ba pouvoir baya oto yebi bilongité. Tout se voiler fasté, to ba vérité. To mona bato baya awa ba nommer bato ko ba kombo place bato ba uta to yebite au moins tozala tozui mutu oyo to yebe sika abotama to yebi papa na bango to yebi mama na bango lutu ya liboso ezalaki d'abord bato to yebite wana nani balongwa et puis bato to yebani to fana ya biso na biso pona kosukisa lutte na biso ezali lutte na biso ezali justement de porter ma problème wana nyonso auprès ya ba autorité nga naza étranger te na tina oyo etali question réponse ezalaki na question mon côté elekelaki Jimmy Mukendi Chimanga
poye abetaki ba question nyonso tu dada na ko répondre pe mututu abimaki wana azalaki satisfait. Bino moko botala moto oyo bokoki kopesa maboko ezali mwana na bino moko Jimmy Mukendi Chimanga oyo akola na bino afanda na bino alia na bino elongo pe ayebi pasi ya population. Jimmy Mukendi Chimanga azali ko travailler lokola Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo population nyonso tu bazali ko benga ye Petit Fachi. Jimmy Mukendi Chimanga population nyonso tu ya Mongafula bazali na simana yo po bazali ko soutenir yo okende liboso. Ndenge ba moni Jimmy Mukendi Chimanga bango moko bazali na confiance ke bazwi solution po Moïse na bango yeyo amonani ekeyo. Oui. Pour na rentrée scolaire oyo Beltesco a elibino bakaye ya una stylo Simba po bana bakoma malamu batanga malamu. Papa mama oyo azali responsable oyo azalaka na souci ya avenir ya bana na ye ezala malamu asalelaka bango pe ba choix ya malamu. Tala Beltesco ayeli bino bakaye ya op pe ba stylo Simba po na rentrée scolaire ya bana na bino. Soki olingi mwana na yo azala mayele na klasi esengeli kosombela ye kaye ya oyo ya Beltesco na stylo Simba oyo ata ekwei ekomaka kaka. Papa mama responsable yokela ngai eloko oyo. Beltesco oyo asungaka ba parents nyonso na kamotali bakaye a une fois de plus na bakaye à qualité kitoko. Tozana bakaye à 100 feuilles quadrilinéées, tozana bakaye à 48 feuilles quadrilinéées, tozana bakaye à 24 feuilles quadrilinéées, tozali soupé na bakaye à 12 feuilles quadrilinéées. Siko siko pe na bakaye cartonné à qualité kitoko, ba A4 baka 5 nions tozali bakaye ozali à registre to bo sanité, bakaye ba sportif ezana ba star rebelé o bana ba sepenango nions ezali bakaye Beltesco o ezana qualité kitoko, pote bakaye ozali pembe makasi mwana okoma malamu akotanga malamu ata na limera muke yango na tina bakaye Beltesco mwana sasa bakaye Beltesco azali mwana oyo azwaka mingi na examen pe azaka na pourcentage makasi koleka bana nti ba kotanga na bakaye oyo ezangi ya Beltesco. Logo Beltesco ezanga te okoti wenze tambola somba kakaye ya Beltesco oyo ezali na logo Beltesco na stylo Simba ezokoya ezokoma yebelaka deja po kala mingi te klasi elingi ezonga tala esika oyo okozwa bakaye ya kalite ya malonga oyo eko epargne yo na ba dépense ya kosombaka ba stylo ane mobimba kwei ekati kasi oyo ekataka te stylo Simba oyo ya Beltesco ezali na kalite supérieure. Papa mama kimambangu sombela bana na yo pokala mingi te classe elingi ezonga ozali kotuna soki okozwa yango wapi kimaka kambangu na ba magazin nyonso tu ya Beltesco pe ya kwa na yo esika nini okomona bazali koteka bakaye cartonné pona bana na bino batanga malamu ezali bongo kaka na talo ya moke ya pamba yebela kimambangu somba po ozala à l'aise na ba dépense oyo bakaye misusu esalisaka ba parents yebela ekeyo. Gouverneur de la ville Jean-Tini Ngobila Mbaka a kateli ba wewa ba meka kotia likolo te na commune ya Gombe. Bolanda ba dete na reportage ya Christian Malunga. Kolala kolamuka ezalaka ndenge moko te ekwei ni nyango ekwei na ngambo ya bana moto. Gouverneur de la ville province ya Kinshasa Jean-Tini Ngobila Mbaka apesi mobeko ete bamona lisusu circulation ya bana moto na commune ya Gombe te. Pona nini désordre eleki bango baza batetu musala na bango soki bakangami ekiri bamoni mokonzi moko boye honorable moko boye bakotia makelele na bapipi na bango kolanda bambangu
epesaki penza malamu te bongo biso pe KNB sima ya likambo oyo tolandi bana moto kotuna bango a propos ya réaction ya gouverneur de la ville bango moko balobaki boye mpona ngai ide wana quelque part eza nango bien mpona nini eza bien mpo na Gombe ere moko biso bato ya moto mpe tosala na desordre ere moko mpe eza bien mpo na Gombe kuna bakonsebele bavanda kuna baautorité bayaka bapaya bayaka na mboka ere moko makambo biso ere moko kotelema pambapamba kokota bikotakota nga na mona yango pena eza nango bien mais bakonzi kaka bango moko batiaka bamibeko wana bango moko nde baya koluka biso lisusu bato ya moto okotisanga na ville mais ide wana eza bien bato sango etikala bongo ozala ta ozala mokonzi soki mutuka na yo ekufi ya odebri oluki mosusu po moto kuna ekota te ata oza mokonzi kozwa moto te po okende okotinga kuna refi nanga bakalinga eza mabe mpona nini bango bakopekisa moto ekota na ville parce que en cas ya ke mokonzi moko azokende soit autorité moko azokende intervention rapide ekosenga ke bazwa mwana moto po bakenda akompagne ye mpona ngai eloko bazosala eza mabe vraiment il faut bachange baméthode na bango par rapport ya bacondition ya ke moto ekota na ville pile ou face ezalaka malamu ezalaka pe mabe po ndenge bambula ezobanda boye soki oza na urgence ere moko pe moto esungaka biso tango eyindelaka pe bato mosusu bayebi mutuka na ye mwaye akima ndaku na ye na jipe eza te abimi na porte nsima moto swabala akimi me baboyi bamoto na centre ville ya Kinshasa précisément na Gombe. Kinshasa eleki partout. Oui. mpiaka ekoti epai ya batere bazokoka kosala lisusu cope na bango bien te mpo baekole bakoma koexige baparent basombela bana bauniforme na baekole bolanda badetail na reportage ya Christian Malunga. ezalaka kala tango ya kala lelo oyo lokola classe ekomi kozonga boye classe ekomi na ampleur na débit boye soki otie makolo epai ya tailleur pokuta place otonga uniforme mwana okozela 20e place okofanda baparent ebele bazoya na ba uniforme misusu baza ko revendiquer topesaki uniforme lelo un mois yangoyo pona nini tailleur aza surchargé kasi lelo guerre ekota piaka ekota entre baekole na batailleur baekole bakoma kosala copie ya uniforme yango KNB ekitaki epa batailleur kotuna bango lolenge nini musala na bango eza kotambola balobaki boye na micro ya Christian Malunga. na makoki ya bato soki ekole azotia talo makasi azosala mabe po il faut landa prix moko na oyo eza na zando soki bateki prix moko na zando eyaka nde moko po nyonso ozoluka kolatisa mwana uniforme ndenge ezali mais prix nde ya ekole soki eleki likolo eza mabe po ekole azovivre kaka na mboka oyo biso tozali baposibilité eza nanu te alors tozotangisa bana kaka na pasi bapara mosusu bazofanda banzala kaka mpo mwana talo alors soki bino bozomatisa talo ezaki bozokimisa bana mosusu bazala bachomere bakoma bakununa mpo mwana atangi te akozala toujours na makanisi kaka ya mabe donc na kote ekole fo babongisa prix ezala minerval ezala bauniforme wana bazala prix ya malamu oyo baboti nyonso basengeli bakoka mpona bana basuivi te yango biso tozosufri nakoki kozala na uniforme ya kala ndeko na ye atiki na sokoli mwana ngai akei mais ekole oblige motu akende kosomba uniforme ofuti mbongo wana mpe rente des choses même polo oyo balobaki tomoni te même biloko yango balobaki eza te donc mbongo ya congolais bazolia yango na ndenge moko ya desordre ordre eza te bato nyonso bakoma kosomba ya kotonga moeshe ya kofuta na bekole moye tose retrouve eza te na vivaka na yango bana nyonso bazotanga place na yango metanke bakilia baza te bana bakotanga te komi pasi uniforme libanda baseki na bekole bauniforme eki cher uniforme ebanda ba $40 ba $25 yango biso préféré tosomba libanda mpasi ya libanda sepinye eza moche balobelaki yango na tv mais na bekole misu eza bakoneti ngai natangaka na institut professionnel de la Gombe la IPJ biso ngina tosomba uniforme kaka na ekole mais namoni ane bana tu basombi uniforme libanda mpasi ya biso ngina badebordaki uniforme ekomi na $30 pe ya moko uniforme ya $30 yango préféré tosomba libanda mpasi ya libanda sepinye eza lisuki ya parti baekole bamoto
kwa uniforme na nini na kwa kidanja wa chini. Obe kole koma na ekoma na moto ka uniforme na nini na plus au moins très cher. Très cher. $40, $50. TikTok ya mkola lelo totuna nanu kotuna nini oyo ingénieur Agape Kajama abongisi biso na mkona lelo tolanda. Mobala nazaya yote nazaya ye nande pia kerme nazaya ye. Yo bite ate yo. Go changer ngaye kopianga nani? Kopianga mandoi. Yo. Balisa. Go changer ba ki kombe ba destiné. Na ye bisema kama polele mama. Laissez madame so ki biyoko ke tali yo ngakolo yo soko rate mobala fili be ibela. Yo. Sakana. Ezalaka ne bandeli pe na suka na yango tokomi na suka ya magazine Kinshasa na biso na mkona lelo na yebike bozalaki ebele ya kolanda magazine KNB News na mkona lelo ngai pe nazalaki na plaisir makasi ya ko présenter yango na mkona lelo bozala toujours branché ya kolanda magazine oyo bino bo préféra kolanda na pesi merci mingi na équipe technique oyo ba assista kinga na mkona lelo lokola Christian Malonga na ingénieur Agape Kajama na Faso Kirombe. Tomona ningai na bino mikolo oyo ezali koya. Kinshasa et l'équipe partout. Oui! Magazine Kinshasa na biso. Réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banaki no.